Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour. Bonsoir, bonsoir, la grande famille de Maman BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bissoupé par la grâce, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui aiment la dévotion, s'abonner et ça bissou bien. Alors, voilà, famille Libota, shalom. Shalom Nabino Nyoso, Bampoïchou. Bonjour Nabino, j'espère que vous allez bien. Bissoupé par la grâce, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Beaucoup de nous tous solo là. La grande famille, beaucoup vous partagez. Beaucoup de nous partagez. Beaucoup de. Voilà, tout solo là, ok. Retour au bercail. C'est-à-dire que nos boulot bandi, Tobi maintenant on a distraction. Famille Libota, Tobi mana distraction. Famille Libota, ils ont un bino Maman BBC. Maman BBC Zongi, Moussali Bandi Pinza. Moussali Bandi, je crois, bon, titre nanga, bon, puis photo, il y a miniature nanga. Wana tout déjà affiche Nabiso, il y a le 29. Fait boulot Bandi, promotion Bandi. Tout Zongi, il vraiment boulot pour la promotion Nabiso. Tout Zongi, si affiche Nabiso, il y a film Nabiso. Toyebi que non na Bellevue télévision affiché à filmer oyo photo banda na titre ya monene et na Candy Star oyo toko banda filme na biso lobby le 13 jeudi na titre ya mission de service et kozala et banda lobby. Alors famille Libota Maman BBC a bengi bino 3 fois. Lobby na salaki émission kaka moko de na kotisaki. Je ne pouvais pas kokotisa mususu parce que il fallait que tu na kotisa mususu na pourquoi mais na koka quitter parce que téléphone ceux qui appel et les cas qui belé na komaki mutu epeta kinga bato mususu ko benga na kolela bato mususu na yebisi bango bandeko nazo yamba appel te obengi na bina zo yamba te mais tu insistes ya kobenga na kokaki lobi te mutu epi donc muna okaki na ba nerf o penza balobaka ba nerf siko bolandaka bien famille Libota na bolingo ya Nzambe toza famille eloko bozo sala wana eza ko soutenir sous Bellevue te pour soki biso toza makasi te eza topesi soupe makasi te eza eloko nyonso oyo ekoya sur les réseaux sociaux que il faut vous s'emporter nango eloko mosusu soki sur les réseaux sociaux bozwango à la légère bozwango na premier degré te parce que tolobaka ke non la loi de la nature eza ndenge mosusu. Beau aimer, beau partager. Bandeko, événement ezakaka moko ou eza même pas annulé. Événement toza nango eza événement ya le 29. Les lots toza le 12 mars. Tout tika ni jour J moins combien? Jour J moins 17. Jour J moins 17. Jour J moins 17. Oh, yona na sali réservation ya billet. Jour J moins 17. Jour J moins 17, nazo loba nazo ko répéter. Événement na biso ya le 29 mars na Showbiz. Événement na biso ya le 29 na Showbiz.
oyo nano asali réservation te la grande famille bolongwa na distraction tokota na distraction te événement ezaka moko ya le 29 mars. Alors ba mama o bazolelaka wana ba mama o bazomemanaka na makambo ezoleka na réseaux sociaux bolongwa nano na distraction wana bolongwa nano na distraction wana s'il vous plaît. Babiye bosi bosombi soki bosi bosombi les familles na bino moment où soki une semaine où tu vendrais kimia je crois ba $20 ba $30 ezangi te peut-être bosombi la soupe ba orphelin on ça les zongi awa ya promotion. Aimez partager s'il vous plaît. Vous aimez vous partager. Vous sommes babillés. Et vous, famille Bota, je vous aime. Hein? Je vous aime. Ressaisissez-vous d'abord. Ressaisissez-vous. N'a vu un message Nabino. Ressaisissez-vous. Na kimia bandeko na bolingwa nzambe mama BBC asengi bino na bolingwa nzambe na tshekutu loboko nanga na motema pour vous dire que bandeko tout longwa na distraction événement za moko ya le 29 mars s'il vous plaît tokota na distraction oyo te événement za moko ya le 29 mars le 29 mars na showbiz bosombi babiye bosali réservation ya babiye nde ya motuya yango wana bosomba babiye eza na restaurant espace Bellevue TV Sire à Sosa 27 référence sans frontières à Kimpoaza bokende kosomba babiye na bino boke kosala ba réservation babiye na lobi très bien eza na restaurant ya Bellevue TV Sire à Sosa 27 référence sans frontières et Kimpoaza bandeko bokende kosala ba réservation na bino ya babiye bolonga nano na distraction événement ya monene eza événement oyo ya le 29 nde événement o biso tozozela na famille Libota ou encore na Bellevue télévision nde événement biso tozozela pour na Bellevue TV production 7e anniversaire ya Bellevue télévision bandeko Bellevue ndenge azawana. Je le dis et je le répète. Boye baka na mokili oyo. Bolamu ezalaka. Mabe pe ezalaka. Soki mokili etomboli mabe. Bozelaka kateke non. Lokola to. Ya bato batomboli mabe. Eza likolo. Bolinga pe bozwa. Bosouleve oyo. Azosala bolamu. Olingi botombola na alanda na to ya mabe non Yesu kutu azaki na 12 apôtres atikalaka na 3 soki akotaka na bain ya bato wana nyonso ba 12 wana alinga ozala nani non il y a 2 chemins à suivre. Il y a le chemin de Dieu et le chemin de diable. Ce que pour nzela ya diable, ou la nzela ya diable. Ce que pour nzela ya nzambe, et pour nika yo. Et non pas ce que pour nzela ya diable, ou ya pour nzela ya nzambe. Bino bolingi boduba, tika ya nzambe, landa ya diable. Non. On est exemple, moi qu'on appelle si bino kaka, il y a terre à terre, pour que les gens comprennent. Il y a auto monde sur les réseaux sociaux. Bolamu oyo Bellevue azosala eza pote bato babetele maboko c'est juste free oyo nzambe atia na kati na ye ya bolingo ya kosunga parce que kosunga epesameli mutu nyonso te bandeko na opesa exemple ya nga mama BBC nazalaka na eloko wana ya kosunga soki naza nango na osunga ba o ba vandi nanga ba o témoigner. Mais nga mama BBC ba sunga ngai te.
Mais il n'est pas dit. Lokola nganzambe apesanga eloko wana ya kosunga. Nga basunga ngate natika kosunga parce que nga basunga ngate. Je peux pas le faire parce que je sais secret peut-être il y a lelo ngana zala envie lelo parce que totambola na samo oyo tozana ba bitumba ya ndenge na ndenge. Na sima yanga kosunga mutu n'importe qui na ebité na nzela ya mutu moko na sungi ndeza ka protection na ngai. Boye ebité. Bino bokoki koya kolongola ngai na eloko wana te. Je sais nazwaka pe bitumba na eloko wana. Ba oyo ba ebi ngai ba oyo baza pembeni nanga ba oki ko témoigner. Voire même na etonga onga na kotaka. J'aide aussi les gens, mais je n'aime pas ko sala ngo bato ba yeba. Na sala ngo sous coulisses. Mais le même gens là na lobite ke non naza na mbongo, naza na eloko te. Ka le pe wana ya moke na oki oza naza na ngo te. Mutu asengi nga. Tant que ta transport na nga na obimisa na pesi mutu. Mais nga na créé sous transport. Na créé. Au moins na pe mutu o nga na sungi. Lobi pe atyenga mbedi na mukongo. Je vous dis vrai. Nde loko Bellevue azo traverser nango. Mais beaucoup qui kolobela été atika kosala bolamu parce que azozo ba récompense ya mabe. Eza déjà eloko o nzamba satie na kati na ye. C'est difficile bandeko. Azo sala ngo te po na matalana. Azo sala ngo te po mokili bolinga ye. Eza eloko eza na kati na ye. Soki tozo mona Bellevue lelo, soki peut-être bozo mona Bellevue azo vivre lelo, peut-être babitumba mususu oyo azo leka nango eke to mona ngo te na physique boye. Ezo leka kaka na spiritualité. Nzamba zo bundeleka na spiritualité. Peut-être ezo leka na kana ndenge sunga kawana. Bolamu mususu peut-être ou peut-être bolinga bokepe peut-être côté ko condamnation to koloba peut-être ya asungi batu ou encore toke na côté peut-être ya nanki lubanini ya batu peut-être azana bango pembeni na ye akoki kozwa mutu nyonso en charge te boki bosuki na bino na salaire le reste c'est après etali bino kuna nazate lelo biso tozaki batute ke non lelo tosala nini tozongi la promotion tozongi na biso promotion mutu asala bola mutu esali ekomi ke non matalana mutu assassiné ndenge nini o bokolinga mutu assassiné pourquoi besoin de pesa mutu charge oyo nzambe apesa yete ou encore bolinga kocha eloko na kati ya mutu o nzambe acha yango na kati na yete bande kumokili lelo batu babeba batu babunga na eloko wana kozanga kotambola na instruction ya nzambe na kati na bango batu bakoma na libebi na vie na bango bayebi te bo aimer bo partager la grande famille nazana ya koloba mais eloko nazo senga bino famille libota nazo solola na bino na pasi na motema soki boko yokata boyokata famille libota please na bolingo ya nzambe toza na événement moko ya le 29 mars oyo eza 7e anniversaire tovandi ya moins une semaine tolobeli likambo oyo te alors tomoni ke non elingi omemela biso neti mwa distraction moko eza événement moko oyo ekotikala historique alors bato balingi bakotisa biso na distraction ya ke non événement na biso eleka inaperçu et voilà lelo tolamukeli événement eleka inaperçu te toza na événement moko et puis kozala événement ya événement de l'année na minute famille libota bino nde bokopesa force bolongwa na distraction bolongwa na koyoka na minute topesa isusu force tobimi tozongisa isusu moto wana tozalaki nango pour événement na biso totikali na 17 jours jour J moins 17 jour J moins 17 c'est-à-dire que non bokende kosala ba réservation na bino na restaurant ba réservation na bino ya babillet zotekama na Bellevue TV na restaurant ya Bellevue TV bandeko please
Ce que vous avez besoin de no jour où on a relax, na la tananga pantalon nanga ya jean, na la tananga peut-être nani jupe nanga ya jean, na la tananga ce qui peut-être oui relax. Polo, oh ils ont un logo, ils ont un logo à Belleville, ils ont un chapeau, t-shirt, ils ont un chapeau, c'est juste à $20. Ils ont un restaurant, ils ont un restaurant Belleville TV. Ce que vous avez besoin de polo. Bozo la la grande famille. Alors, yo no koloba keno na lata nanga moi ketch, moi basket, ya Alexandre na makolo, moi pantalon ya jean, moi culotte ya jean, moi jupe ya jean, na nanga polo, na nanga t-shirt, ya Belleville TV production, na casquette, na chapeau. Allez, kene kozwa polo na yo, c'est juste à $20. Polo ezo na chapeau déjà, c'est juste à $20 na Belka na restaurant kuna. Na restaurant à Belleville TV. Alors, bokene bosa la réservation famille libota s'il vous plaît. S'il vous plaît tous ngi sesusu mulungi wana ya événement na biso ya le 29. Tokota na distraction te. Soki boko benganga ba o ba na ko benga mama BBC naza na besoin ko sombila ya kusala réservation ya billet pour na ba orphelin mama BBC na ngina sombila bandeko nanga na sala ndenge nini. Alors téléphone na biso ezawana ouvert pour na bino na minute yo pour na événement na biso. Alors bo benga lisusu te pour na mama BBC na zo e mataki kitaki bolonga na distraction ana s'il vous plaît. Les 29 yango tout na 17 jours. Jour J-17. Alors mouvement oyo nan événement oyo biso famille libota no lobaki yango et puis na banai ko lobango toujours que événement oyo biso na famille libota ndo il faut to ya wana mobondo. Alors ba invité o bakoya wana bango bakoya juste ko compléter salle ya showbiz. Alors please famille libota na sengi bino na bolingo ya Nzambe to longwana na distraction. Belleville ndenge azawana bandeko oyo Nzamba tchana kati na ye ya kolobaki no soki kosunga akosunga asala kango pona matala na te na ba oyo asunga ba o bakondima kaka bango to mona batu combien ezala na ngamba ba artiste ezala na batu combien o babima ba archive eza ya bolamu o Belleville asale la bango siko kaka lelo siko Belleville pe tango keno alakisi bolingo nazo comprendre ka te réalité sur les réseaux sociaux. La grande famille événement zaka moko na minute oyo na nyonso ezoleka na réseaux sociaux topesa Poutine na biso force et surtout toza na besoin ya événement na biso et là les sociétés toye pona kolamusa yango le 29. Beau partager nani logo na biso ya le 29 tozongisa mulunge wana. Belleville TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et kozala bongo na showbiz mokolo le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Er yango yo welela somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe confete 7 ans ya Belleville TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz. Ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa
osepela, o vivre ambiance, oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Déjà, ma billet était comme combien de ça m'a dit. Ma billet était comme Toyaka Pambate, Bonabella, Belvi Kandi, la patronne. Toyaka Pambate, Mama Sokoma, silence. Asokoma, Bella Production, Afula Talate, Afula Talate, Belvi Kandi, Afula Talate, Nabomi Mutu, Nabomi Mutu, la poutine de l'écriture congolaise. Bella, silence, Mama Belvi, Azokoma, Bella, Nabomi Mutu, Pona Belvi Kandi, Poma Mutu, Maria Longondo, Nabomi Mutu, Maria Longondo, kata 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 kata, kuna buzobele kakate, na famille bota buzoba, yaya, ele kakate, Marie-Jeanne Bololé, nzoto misuni, benga mama, allo, allo Bella, la poutine, body basango, ya le 29, egoïna mama, Nabomi Mutu, Bona Belvi Kandi, yo, le voilà comme ça, teta, où est ça dit pine ba charge, bazoka, yo, na yoka sango, Bella, Belvi Kandi, la patronne, na yoka sango, na yoka sango. Il faut showbiz wana ebukama, famille Libota, please. Bolongo na distraction. Topé sa Poutine na biso force. Topé sa Poutine force. Événement à Karmoko. 7e anniversaire. Il y a Belvi TV Production. Septième anniversaire. Il y a Belvi Production. Il y a Belvi TV Production. Bandeko, showbiz ezalate. Et un artiste de mon côté à sala yango ou encore na monde na bango toza aw na sala mutu mon côté. Alors tema mabe ya bato balingi ba memango na distraction. Alors biso toza la souple famille Libota. Naza na besoin ata lelo après mission oyo ba appel na kozwa mama BBC naza na besoin polo mama BBC na sali ba réserve na sali déjà réservation nanga naza na besoin siko ya polo mama BBC naza na besoin réservation na sa ata réservation ya ba ya nani ya ba billet pona ba handicapé et ça bien. Oh boyo ki soki nini yango boyo ka kilobi wana bobengela ngango te s'il vous plaît na bolingo nzambe na bolingo nzambe tozongisa mulunge ya showbiz tokota na distraction te. Belvi atikali Poutine de l'écriture, Belvi atikali oyo atikali, Belvi atikali o nzambe ake donc akotikala na ba free o nzambe akela na muto mokili akoya ko changer été. Peut-être akomi pesa ba réserve mosusu mais akoloba ke non a changer atika bola mo po bato balobi boye ou bien a intégrer côté nzela ya diable wana ndi osimba te. Il faut qu'on y ait que non, il y a deux chemins à suivre dans ce monde. Il y a un chemin à diable, un chemin à Jésus-Christ Massia. Le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est grave de voir nombre de bateaux, les mabalo non, pourquoi pourquoi? C'est grave.
Poutine aza na epetoli, aza pete, aza pierté, aza pierté. Oya trahisaka Yesu. Yesu atunaka Pierre 3 fois. Est-ce que olinginga? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que mutu moko aza awa okiko yebisa ngai? Lorsque Nzambe atunaka Pierre, est-ce que olinginga? Pierre abane kondima. Est-ce que boyebi pourquoi Nzambe insistaka kotuna Pierre? Est-ce que olinginga? Pierre abane kondima wina ozala na yo. Est-ce que Pierre azalaka na Yesu? Tina suka. Na otuna bino. Tango Nzambe pe atunaka Pierre. Nzambe atunaka Pierre parce que Nzambe atalaka Pierre na kati na ye. O balobaka notre Dieu sonde le cœur et le rein. Atalaka est-ce que Pierre akokoka nde charge? Nzambe atalaka te ke no soki nini atunaka atalaka est-ce que Pierre akokoka charge? Et là, genre nini ya charge na zoloba. Ya. Botika. Bolongo la belle vie. Nanzila oya zana ngote. Po bokuti nanzila boulinga wana. Moi, je vais soutenir belle vie. Nanzila oya poni wana. Parce que zanzila ya bien. Soki bino, lelo mutu asalisi mutu. Eza matalana. Là, eza bino. Yango bafandaka na batu ndenge nini? Bandeko toki kozalaka wana te ka poto ya kaka koloba tout le temps parce que ebimi na réseaux sociaux to ya pe kaka koloba non. Po ebimi na réseaux sociaux to ya kaka koloba non. Toki ozala wana te to bandako to zalaka emporter tout le temps na ba futilité. Non. Moi je peux dire que non, peut-être tozo belo ko to luka te to yeba pe loko to sala te sur les réseaux sociaux ou encore to yeba pe mosalo to sa te. Parce que toza appelé te kaka na réseaux sociaux nyonso ko ya sur les réseaux sociaux nyonso to mi boaki na kati. Non. Neti na minute to sala au moins une affaire il y a une semaine, pas de film, pas de promotion, pas de ligne, toza un événement ya munene ya le 29 mars. Sko boye bisanga famille Libota. Boye bisanga tabo kominanga ta na commentaire famille Libota. Événement ya munene oyo. Po to ko rater ango te to ko échouer ango te. Tozongisa mulunge wana. Kandenge mère sa prophétiser que notre kobuka showbiz. Showbiz et kobuka ma au nom de Jésus-Christ. Distraction oyo, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Famille Libota, Tozo, lobby déjà, j'ai dit Tozo Bana. Je crois que si tout va bien, peut-être au moins on appelle les dos, na belle vie télévision, bah chez les bisous, si je ne me trompe pas, hein, na habité lobby na côté qui na groupe T. Ba chaîne na biso nyonso mibale ya belle vie TV, na ya Candy Star, na yebi Candy Star déjà lobby, to banda filmer na biso. Sûrement na lelo ce qui tout va bien, bah que tu la biso ata mon aîné. Alors to bimana na distraction oyo to longwa penza na distraction oyo to focus belle vie TV Candy Star total nanu ko sala ba réservation la grande famille ba billet ezana nuna no silité nanu to sold out te nanu to sali sold out te mission na biso ezato sold out. Plus la grande famille lelo na tongo na eli bino pona juste ba billet tout ça la réservation ya ba billet tout ça la réservation ya ba billet ezotekama na belle vie TV restaurant lobby déjà na Candy Star tozota la film na biso ya mission de service nga nazolinga na longola bino na distraction soki bolandi depuis na bandi émission na nga
famille libota na lingi na longola bino na distraction oyo kolanda na ba appel na bino kolanda na ba message na bino vous êtes emporté ngai soki na koti na mouvement na bino eza mabe. Alors moi je suis là pour na kolongola bino na una minute oyo na longola bino équivoque wana juste semaine moko oyo kaka vous êtes emporté. Alors na minute oyo famille libota na osinga bino na bolingo nzambe. Revenez sur terre. Revenez sur terre. Toza na événement ka moko ya le 29. Toza na événement eza événement moko ya munene. Oyo ekosala lisusu keno kombo mama na biso ekende lisusu likolo. Eza 7e anniversaire ya mama na biso ya nani ya Bellevue TV production. Oyo événement nango ekosala na showbiz. Spectacle ekozala kuna ba invité bakozala, il y aura des surprises oyo bino moko boyokaki mama ye moko alobaki. Boyebi ba acteur oyo bakozala wana ba surprise ekozala ebele yango tozo senga na bino famille libota ya diaspora ya partout dans le monde. Soki oyebi pe okokita pays oyo nyonso oyebi keno oza okokita pona événement oyo kitana drapeau na yo kitana drapeau ya pays oyo okokita tango kozala na showbiz otombola ngoto yebake no wana uti soki Côte d'Ivoire wana uti États-Unis wana uti Londres tout ça na besoin ya donc force moko e monana na événement oyo mulunge moko nazoloba yango la grande famille bolongwa na distraction oyo dites-vous que non na minute oko balingi babimisa biso na balingi babimisa biso na moto na biso ya nini ya événement na biso ya le 29. Pona bino moko petang bozo kende kuna bozo yoka bozo bino moko bozo sentir que no bazo lo ba que no to longola bango na présence à le 29. Bonjour maele. Alors pona nyonso wana na osenga bino famille libota. Oyo balaki basi ba binga na kosomba les 10, les autres toza déjà les 13, les autres toza les 11 hein, et les autres toza les 11. Les autres toza les 11 non? Les autres les 12. Les autres les 12. Boke ne kosa déjà les réservations ya babillet na bino. Na minute oyo lebo banda ko samba, olebo banda ko lela, olebo banda ko yoka mutema pasi, bolo bake non showbiz il faut tunda. Il faut tout donc il faut vraiment showbiz vraiment hein, tout ça la sold out. Nde souci obino boki kozana nango na minute oyo bolongo la souci ya obolati na minute oyo bolongo lango bolata nde souci ya kolobake non moi $20 na sombela deux personnes ya des orphelins deux peut-être handicapés des veuves nde souci obino boki kolata na okyo senga bino famille libota na minute oyo bosala ba réservation ba billet. Mon aîné peut-être si tout va bien bah tu la biso déjà les loto banda comme ça bolongwa na na distraction oyo na obeta sete na vraie famille libota akoyoka o mama bébé sazoloba vraie famille libota a comprendre o mama bébé sazoloba vraie fan ya Bellevue vrai mutu o alinga Bellevue akoloba non ma bébé sazana raison tolongwa na distraction na minute oyo focus Bellevue TV focus Candista focus événement ya le 29 na on a sombi billet na ça la réservation ya billet polo na ki osomba polo voilà vraie famille libota na minute oyo aolela pamba te vraie famille libota na olubango vraie famille libota ozana droit ya kolela te na minute o vraie famille libota kolela ndeke non na bunda showbiz wana il faut pasuka showbiz wana il faut vraiment ekweya bo comprendre toza mikolo famille libota toza la vraiment mikolo bilei nyonso eza ya kolia te mosusu ezalaka na poison oyebi oyo koboma yo te bilei mosusu mpe baservir yo mpo bude mpe obude mpo olobi te naza ya kotonda na olia te oyo anko olobi mpe non bilei oyo eza fo bilei oyo ebomanga bokomi na kolela kasi boyeme bopartager la grande famille.
Belvit TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez on showbiz le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belvit TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvit Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo mutotu ninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo zwabiye, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo ekeyo bande kozanga na événement ote bandeko surtout ya diaspora événement oyo biso bandeko ya diaspora nde faut soutenir yango de loin ya ko sombela bandeko o baza na Congo ba billet ya ko soutenir bato na Congo to sombeli bango ba billet bakende bakota ba handicapé bazawana donc bato bazebele ba famille na biso ba membre ya famille ba connaissance ba na quartier to sombeli bango ba billet olingi pe balata na quartier na lobiki non balata ba polo ba ke ba sombeli bango ba billet na $20 ezo na chapeau donc to sali moi genre moko ya événement oyo etikala penza ya koloba ke non tant tozo kanga to clôturer 2025 na décembre to tikali un événement ya le 29 mars na mituna biso to lobi wow o vraiment balobaka wow oza moment ko lila te eza moment ko lila te la grande famille eza ya moment ya koloba ke no balingi bakotisa biso na distraction événement na biso ya le 29 to sauter to pesa mère force to pesa Poutine force et osala bien ba film na biso yo kota kalate alors kalate je crois les loso batili biso ba film déjeuner aux angate nani na biso pe aux angate dessert pe aux angate alors bolongo na ba distraction oyo bolongo na ba distraction oyo bandeko onga nazoyebisa bino eza vérité o nazoyebisa bino eza vérité nabai ke no nasala bino kaka mwa émission o na tongo awa déjeuner na bino ya tongo na interpeller bino ke no événement eza kaka moko ya le 29 bilei nyonso eza ya kolia te lorsque na lobi bilei nyonso eza ya kolia te c'est-à-dire que non nyonso ekoya na réseaux sociaux eza ya kozwa ngo te pe kolata non moko na biso moko pe to utiliser ka mutu bilei mosusu eye tosi totondi bilei mosusu ete
oyo bolingi to excès de table to boyi to si to lié to tondi please mosusu oyo eza na poison to si to lié to tondi toza na besoin bilé oyo te poison retardé eza na kati alors toza na programme ezaka moko ya le 29 programme ezaka moko événement ezaka moko ya le 29 7e anniversaire ya Bellevue TV premier anniversaire 2e 3e 4e 5e 6e 7e existence ya Bellevue TV donc Bellevue ezo existé bon 7e anniversaire existence nango 7e anniversaire siko bolingi bokota kaka na envoûtement moko boye kaka ya ezangi mutu ezangi makolo jamais et que yo bosomba ba billet bosala ba réservation ba appel ya bato ona ko yamba lelo mama BBC na ngi na sombela 3 personnes mama BBC na sala ndingi ni ba billet ezoteka na bozela naza na adresse awa ko bato mususu batuna kama mama BBC ba billet za wapi boze na restaurant Espace Bellevue TV sur Asosa 27 référence sans frontières et Kimpwanza billet ezotekama na restaurant Bellevue TV Espace Bellevue TV sur Asosa 27 sans frontières et Kimpwanza bozolande la grande famille bato ya diaspora bandeko nyonso ya diaspora soki bokotinda bandeko na bino à partir ya Kinshasa référence nazopesa bino nani place bazoteka ba billet eza na nani place kutu na restaurant ya Bellevue ezaka kutu place ya kobunga te eza na restaurant Espace Bellevue TV sur Asosa 27 référence eza nango kaka na sans frontières et Kimpwanza nde place eza bokende bosomba bosala ba réservation ya ba billet. Alors tout le monde a une distraction oyo la grande famille na bolingo nzambe na beti société. Je me suis réveillé le matin dans le bité. Na minute oyo na zwaki ba appel ya bato o bazolela na bité. Oyo eza distraction, maman na distraction, papa kututi. Bozo bosa na toza na événement munene oyo atabino moko. Événement ya le 29. Bozo mona ngo eza muke eza moindre bokota na kati ya distraction kabakata non la grande famille biloko kolia nyonso eza ya kolia te bobo ya taturoyo famille libota turobolo bakeno to kolia biloko te bolo ba mama bebe salo bi ya kolia ngo te biso pe to kolia te to koya te toza na événement na biso toza na minute toza concentré na problème na biso ya le 29 Boutique abiso tous à la concentrer na problème na biso na événement na biso ya le 29 to bandeli to zongeli ba promotion na biso to kota na distraction te ya sikezate nyonso oyo bako fing na Bellevue to yokango ba qualification tout baloba to yokango ya sikezate ya sikanga kutu na lobaka ya sikezate. Alors pourquoi siko bo s'emporta ka toujours na iloko moko soki ebimi? Pourquoi? Ya sikezate. Ya sikezate. Combien de bato babima ba beti maboko ba lobby pona ba enveloppe au Bellevue apesa ka bango. Bo comprendre, c'est-à-dire que non mokili nature ezandenge. Mokili ezandenge. Biso to kota na distraction à mutu te parce que toza na événement c'est moko ya le 29. Famille Libota na komiko chité. Je vous aime bien. Et on a que non déjeuner à lelo na ya ko interpeller bino ou encore na ya suku rappeler bino c'est comme si bobo sani que non toza na événement na biso ya le 29 mars tout cas na jour J -17. Jour J -17. Ce qui bino boza emporté na likambo ngana okiuza la emporté te pour ceux qui ngana komi emporté na chebino wapi alors ngande siku ifuna ya
na temporiser bino na lobi bola botika makambo olingo sala wana événement ezaka moko ya le 29 bolongwa na pongi le 29 jour J-17 7e anniversaire événement où ekozala na showbiz bosala ba réservation ya ba billet na bino ba ona ba salité ba balobaki keno nga na kosomba les 12 les 13 les 14 lelo déjà toza les 12 ba balobaki to kosomba avant les 20 déjà awa bo banda kosomba ba réservation na bino tout ça la sold out. Alors c'est au moins ça. Je vous aime la grande famille. Tous là ensemble bisogno so pour un événement oyo. Je sais que non eko réussir. Oyo zaka mi pépé. Et lo kezate parce que nous c'est dans le Seigneur. Je vous aime bien la grande famille. Bozala bien. Bokende ko s'abonner na chaîne pour Chou TV et ça là toujours biso bien. Alors je vous aime. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.